Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zui permis papa Lupanga beli libuma keba nyoka akoswa biso mama nyekese libanga gologo tanga wana ebele bela te tokolia bongo nyawa kangi balon wana ya ye wana ya ye te keba nguma mela mobondo ye wana ndakala melingando ndumba zui permis papa Lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikala ka bango moko lala lulala keba nyoka auswa biso bande kona pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino epambola bino epesa bino kimia kaka na sengeza na kati ya mabota mabino amen. Bande kona yeko lo basiko likambu oya ndiko na biso lelo na vandi vraiment na tali ba tine ninga ba video na tali ndiko na biso Felix Waze kwa ndinga yemba akinoko beta yaya bato bolobaki na yeke akinoko luwe azwa yu arena na bosa mite amabe bosungiete nga sikoy obiki yaya ngana banoko mona bien te na tali batina mabia noko simoto landi ba mission na olo tala ndeko na mubadi sika kinoko ngadi you are reno yo poni bosungi tebolinga Felix te Felix Waze kwa keba na bato osala mango pembe balingi yo te longola pe sentiment na Felix Waze kwa plus wana obiki na muno libulo za wanati bungulu diza kuna mozindo anko ba salango na ba norme moko moyo fraude ezate olingo sala bo balakisi bato ingénieur on a pas ça malamu te ba norme ko tongela batu yango non ba norme tonga wana ko ya moyo ko seza ezalo ko ba saloto batonga na ba 1430 na ba 1500 wana ezaki yango ya keba nyoka wana ba norme ba sali ya moyo ko sezate wana ba mama na sokosa moyo kosa na sali wana ezate ebele te Sylvie Immobilier ogolia bongo Sylvie Immobilière nansele mama yene motinani moteki mapangu motongi mapangu mwana moti malamu na c'est la prime d'activité Sylvie Immobilière nazozela nansele mekaika ko mona mwasi malamu ebo solola bala mama na sanso wana na zoluba omoni batu misupe boko utambola na bango bazolinga siko defete na yo est-ce que bino ndenge bo vandi wana ndenge bo lobaki na est-ce que bino vampa na bino bo sali conclusion nini pona na nani Felix Waze kwa a bénéficier toi a sali perte bino mutu bo memie kuna boniko mi baba tu place moko ka ba sentiment Felix Waze kwa longo la sentiment mwana mama na ya msongo bana lobini longo le lokwana sali wana yoni ngoko beta ngakuta ta ba pesenga 5 lupangu na ba manka pa to ipe na sombo na ngote o beta kuna ya ndena ko boya ndena na ko boya yaya nakufa yaya ngakuta ta pianga ya mili kaka na vani ata ele ka ba 5 ya na kukufa na ko zwana soni te ono ko bakeina ya kana bo ko bakeina pupa ya ko sala mo ba biloko no kuna na UR nga esana batu na bango epunama si yana kufa enoko akon nzu ngo ba sala ya sika boye omoni difference na ebisa bino nzu kala na sike kokana kate wana nzu mo ya lixtala eza siko na libulu mama boso tsa biloko boso comprendre te mais biloko ezo kitaka na ndenga bien kuna nzungu ngopende basali la moyo fraude zate omoni banzungu za kozo lambela kozo sentiment evandi na lituka ma eza nzungu sute tenga mabo parce que c'est ça la bambule belé baki par ngote nzungu to benga on ne sait jamais mais nzungu yoso mona nzungu alixa gito bakyo tsango na bakoni ba bomona ndakute ngona nzungu wana yibitike yamba ka bapaya baba tsanzungu wana ekalana ezaka nango keba nyoka yango wana sali wana vraiment ata yumoko bazekwa omilinga kite bongo sikonga pe na tuni esa ngo motuni ya lisasi te me ngana yori balobiki bosipenda boso salela ye publicité po bato baya bon siko bato baza wapi omoni muninga malamu azali ka Jésus de Nazareth bana mama
Félix Wazekwa yokanga ninga malamu aza a Jésus de Nazareth. Félix Wazekwa longola baranki na bato yango na nyonso so futa kolingaka te okotala baranki moko boye okotaka na babiloko moko abusuba ezala tina te omoni eloko mosusu ezosala omoni kaka makambo bande ebimaki na bakofi na banini conséquence mosusu yao parce que bato mingi mpe na bana vraimen ya matete mosusu tosoli baboko kota esika yokoleli bana bino matete aseke mabe eza makasi est-ce que borande ye service nini wana bolinga tozwa susu ebembe mosusu parce que nzambe vraimen yoki koli obike ngai na bakoba omonaka moto asali crise parce que ozosatendre na wana yaya kuna moyo tsa rido ke sala ndenge nini banongo babatongela kuna rido ke simba te kuna bako hanangi banongo monde yakala wana ndi ba rido ko kuna ya esa ko sevante yo yana tani ngadi balinga ki Wazekwa te akufa nzambe ya a confondre bango Wazekwa woni za libulu mama esa lokola mwosa uto divo sa komi bilobela lobela awutaki na ndako na kuna ana soma ndo ana soma no po sikoni ngosonga esa bongo la ebele bela te bokolia bongo ata botselo ya mabokolia te to sela bilo ba wari bobaki bosela vie na bino nini ba nini publicité batuna bosala batongo siko bazala bakangamaki na satellite oto ndengeni biloko musuko ninga kopesa mutu be espoir bongo te boluka mutu apsale loko oyo koki na mungongo na ye bolinga te batuni so bamona ka bote ya eloko wana po Félix obiki ngata on atel ngadia ya ngana yebe kaki ndenge na bakomonela na tali ngadia balinga Félix te Félix Wazekwa balinga kyote balinga ke sheko no tsuko obiki ba bimiso tsuko vumako likaya busuko vuma ba sala ngo vuma ko ba fungoli nyo na kata mikuwe monani balinga kyote mwana mama mutu alinga kyo alingaza na susi na yo balinga yango ne longo na kopeso koli tale siko zo kende tale sika pozo solola tale siko zo telema longo la ba sentiment Félix Wazekwa ememio ne be rebelle yo linga ba biloko minene omoni Kishasa réalité Kishasa na poto ezandenge moko na zemsa solo Félix martyr ya Kishasa na nini na yo arena basa mbongo ezalo kwa ntimba na lando musika réalité osala kina Kishasa eza réalité poto te tala yo moko vraiment yo moko tango bakoya kotala basali vraiment Wazekwa na ndenge na yo moko yo yibaki ko kotondisa nini wana yo arena wana soto le bibo mabeka mama yo arena na mama fais rigoler il y a esa vantate fais rigoler oza mobali yaya pona kotondisa eloko na ndenge fais rigoler atondisaki ya epesa mina na yebi na ngate ya msoti misobe ba kotondisa koleka fe mena moma oyo tozo il faut ko loba ko lungana loba likamna tsaka nzambe na likolo ya témoin bana na za félicité deux fois na etsali wana siko Wazekwa ninga kobeta ngo 3 fois basungi ete ya ngata kuti bukabelinga oto katikati Kishasa kinoko be ya ndena kuboya mimoni za kubuma wana moyo kosa kuti zati ya banongo bakutongela ya okokosa wapi ato sombi ba rido bosisi ba rido na saxe po ba rido pi mikolo ezali suki na ibile suki bana kibata Kishasa ba ozo mpo ba koteka ba miso ba zotsa pona ba carton ba kote tebi na biso te suki sokende wapi po soko tonika rido na saxe ezate bikolo ba rido emona na te na rido pe bunga buzoba gadia na ibina ngate babi ba rido mikolo emona na te na ibina ngate so ikena bamboka ni na ibite ya nde ba lobo no ba keina mikolo soko okena nini na saxe rido so mo tenga bosko ndenge ise na mwe kangi ngapi na yibi na ngato babi ko monde babi de camion mo boye ko so ba rido nyonso ngabi na prima ngondo babi to ebite so ngabi ya msupe bakozo ba so ba koteka na ba pays mususu esa na ngope bongo mutango ya ma camion mi bale ngana yibi na ngate parce que kuna po ote bakata ndambe kuna esimba te elekate kuna yo arena wana ya abasunga Félix te
basunga kete ya bala mama basunga kete basungi ete odeti nzongo yanda basungi ete teba nyoka akuswa biso basungi ete ndakala melinga ndo yango oyo ebele bela te yango oyo bokolia bongo natali concert natali na wazekwa ngadi wazekwa tokomisaka nzambe na bacirconstance nyonso parce que santé eza ye bien bongo sikoyo ya mosu ndenge ya bakosatendre abeta 3 fois nayebi te sikoyo nga nazolinga natuna eloko ndenge wazekwa alingaka beta na nini URE na ya bakosatendre na 3 fois bino bolingi mokili te bolongona na mpe basentiment ko bino bokotina wazekwa akobeta place wana ebi na ngai te yaya soko lobi bomemi yaya nga asepeli na nga ngo te ata moke te na sepeli nango te liki songo mboma na sepeli na nga nango te Didier Lacoste mongonga badakine ebelebela te bokolia bongo lala lulala niekese ebisengo ata tolobi ndi wazekwa sabetaki na ye te basungi ye te basungi ye te yaya basungi ye te bamiso balobaki bakosala publicité na oka nde baloba mais siko bato bakangami na satellite bakotelaki wana bato nyonso tomoneki nga na moni wana seke oyo kwa nini wazekwa abengisaki ndenge bato batelemi ndenge wana ndenge bato bazosa biloko na secours catholique to na resto du cœur mpo na resto du cœur fo ya avant mpo ozwa biloko ya bien na talika abo ondenge bato bazosa biloko na resto du cœur bosungi mwa mobali wana te parce que ngala tali kanga bi o bata resto di kebabi ndoko na kena boni pe yo boy o moni concert nga na yiko talanga dia basungi nani wazekwa te ya basungi ete mama ndi ondiki batu bazo ndika na tali bato ndiki batu bazo biloko na resto di care po ba wela ka fampo na ba miliki ya ba mama na ba ngari ka ba miliki bo ngabi ya msuba ina France wana te wazekwa mbala sima zala mayele basi moko kena loyenge te mwana mama avantage eza ya yo ba inconvénient pe ke ezalaka ya yo tale siko zokende kolinga te pardon longola ba sentiment longola ba sentiment excuse longola ba sentiment renforcer makambo basale excuse basale za ngo biloko ko beta kawana na boy to ko kino ko resime bakosaki yo balingako te basimbiso nde tous keba nyoka ayi koswa yo pamba ndasimbisako tous babi oyo koya eya basalaki ndenge wana basalaki ndenge wana yo siko sanko ye osalelaki sagesse na retard ezalaki eloko wana ifale pa siko esali ndenge nini tande bato bakomoloba bakomo il fallait pas buto malamu